Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Nabanzi que le lot est troisième jour, puis dernier jour, parce que l'objet déjà les 30, toi aussi ça séminaire, toi aussi ça na retraite na biso. Alors toi qui était biso bana na Nzambe, tout le cas Nzambe na makambo ebele, tout le cas Nzambe na ben terrain na biso, tout le cas Nzambe na sans révélation. Awa toujours nous partager eloko moko ya makasi toujours que nous tanga na 1 Samuel tout le monde qui Anne azaki na problème yé aza na problème mais azo senga par rapport à volonté de Nzambe. Donc moi toujours luba 2016 Nzambe osama ka minene Nzambe ko pambola Nzambe ko tombola mais mingi to senga par rapport à volonté de Nzambe te. Alors na 1 Samuel toujours mona awa anazaki na problème à kobota mais à comprendre que na ndako ya Nzambe ba pasteur ya lokuta bazo sakana ko violer ko boma ndenge bana Eli bazali ko sala do Nzambe azali na posa mosali comme azali na posa mwana lobi Nzambe lokola penina azo sekanga pesanga mwana wana na ko defisa yo asala na bilanga na yo. Toujours nous tanga na 1 Samuel 1 azuta na awa Isaïe 1 Samuel 1 11 à l'obi. Tobandi 1 Samuel 1 9 à l'obi. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel versa de plaire. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si moi tu me donnes un enfant mâle, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche à ne parler dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on l'entendait point sa voix. Il pensait qu'elle était ivre. Amen. Donc, awa Bible observiso Anne akei na retraite, Anne akei kolela, Anne akei prière na sujet kaka moko. Sujet na ye et ali Nzambe pese mwana mobali pe mwana wana ya ozongisela Nzambe po Nzambe salela ye. Alors Anne azalaki na posa kaka ya Samuel ba pese Samuel. Mais biso lelo tokomana ba posa ebele ozokende retraite ozobondela na fin de l'année ozana na plan moko ya plan d'action te et puis prière no eloko ozosenga ezana ngona posa Nzambe te ezana kati ya musala Nzambe te. Ana salaki vœu abi Nzambe soko pesinga mwana mobali na kozongiselo mwana wana. Bien aimé na lingi na 2016 tozokota lokola tozana ba festivité ba obalanda biso na retraite à prière bo zala na planification. Monetinga na lobaki ngombe na koti retraite pour na bilo mibale. Pour na Congo na 2016 Rwandais moko a régné souté. Alias Kabila na batuna nyonso ba Rwandais ba pakata mbangu pe ba pakata mbangu. C'est-à-dire nazobondela pona ngate nazobondela pona ba milliers ba Congolais bazokufa na Congo. Oyo mboka ezali vraiment alias Kabila salis plus de 14 ans au pouvoir atongi ata société moko te a piller a détruire a kosi a bomi a sakai na ba Congolais. Alors na kota ki retraite awa Nzambe asala ya minene et na kati ya retraite le nazo sambela Nzambe apesa na réponse alobi tsokotali na Zacharie 1:18 batiaki 4 cornes to 4 maseke pour ekunamaki na kati wana pona Jérusalem ata mutu moko abimate abimsa mutu te. C'est-à-dire na Congo pesa na biloko ekunami po te Congolais moko azwa pouvoir te.
Congolais moko a tomba mate kaka ba Rwandais ba nyokwama. Or nanzela ya prière nanzela kolela nzambe osani aye ko fongola Zakari miso pe Zakari abondela ki biloko anesilaki. C'est-à-dire na Congo tozana ba terroriste oyo baza ko tia désordre. Alors lokola alias Kabila azali congolais te mazali rwandais aye ko tana mboka pour détruire Congo, aza terroriste. Alors il faut makambo et salama qui premier terroriste a bon mais apôtre Paul. Apôtre Paul a été terroriste. Apôtre Paul va se ba lettre que nous bomba bata que nous détruire ndenge alias Kabila zo sala. Mais akutana na moto na tembe na nzela Damas. Pe lisusu na tour de Babel les bato bakomi ko tonga po ba kutana nzambe désordre kota do confusion kotaki. Yango lo moni na retraite oyo solution ya li tozo sambela bino so intercesseur. Confusion ekota na kati ya ba Rwandais na occupation na bango ba armée nyonso oyo bango ba kotisi na Congo bacha désordre confusion ba yokana te trouble ekota entre bango na bango pour être to bengana alias Kabila. Donc moni solution parce que premier Rwandais azaki akotaki pouvoir azaki tandemwana. Alors nzambe akoleka na kozwa lokumu nzambe wata kotomba kobatama parce que musala otosala et ça musala nzambe. Alors très souvent nous prions pour nous mais pas pour l'œuvre de Dieu. Nous ne prions pas pour l'œuvre de la croix. Au terme de fin de l'année, nous devons chercher à prier pour l'église de Dieu. Chercher à prier pour le peuple de Dieu. Chercher à stopper les enfants de Dieu, tous ceux qui sont dans le désordre. Donc, et là, comment ça, il faut prier pour l'œuvre de Dieu, afin que le diable qui est en train de séduire, le diable est en train de séduire, les hommes de Dieu est en train de séduire les églises, il est en train de faire du mal, afin que cela puisse être arrêté. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Élie a prié. Élie, ses enfants étaient dans la désordre, dans la désolation, ses enfants étaient mauvais, ses enfants se comportaient de très mauvais. Donc, Dieu est toujours dans la recherche des moissonneurs. Donc, nous avons besoin de moissonneurs au Barosana Katabilanganae. Tout ce qui pour na moisson Nzambe. Nzambe azana pour ça, batuba kota sous ces belles l'église. Batuba bimana binzamizam parce que ça batu belle vie na bango baby parce que balandi ba fort pasteur balandi ba miibi balandi bescro vie na bango baby do ministère na bango za robeba. Alors Eli bana nae bazalaki ko yiba ko violer ko boma l'église donc ba pasteur lelo ba fort ba pasteur ba sataniste ba vanti ba sa l'église ba copier onction ya bana Eli ya ko boma ko détruire ko yiba. Alors ezali ko senga na mutu alela pote nzambe asala grâce nzambe asala lo wamine nzambe pambo l'église nzambe tinda basala nzambe asala lo wamine yango moni an akinde kolela kosenga nzambe Anne a demandé un enfant qui devait venir sauver et l'église de Dieu et le peuple de Dieu. Parce que Dieu, dans tout cela, Dieu cherche toujours les sauveurs. Dieu cherche à sauver l'église. Dieu cherche à bénir l'église. Donc, c'est vous comprendre les live. Donc, nous avons des décorations, des hôtels, tout, ils ont un problème. Donc, ils ont live parce que nous sommes. Donc, nous devons chercher à sauver l'œuvre de Dieu, à sauver, à ce que Dieu puisse bénir l'œuvre de Dieu. Quand tu pries, quand tu veux prier, il faut que la demande que tu es en train de faire puisse être pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Anne avait demandé un enfant, mais il a dit que cet enfant-là, je vais le prêter à l'Éternel. C'est-à-dire, alors biso pesenge na biso tosenga eloko moko oyo kosalela nzambe neti sikoyo ni nzambe na mposa nzambe na posa bato bazo séduire l'église bafu ba pasteur église na ekola to etu ngonga ya moisson munene yango ngonga kokota na musala nzambe yango ngonga kosala yango na bino obozolanda biso esengeli bo soutenir ba pasteur bazo basolo esengeli bo na misolo na bino pona ko soutenir bato bazo sunga ba bola bato na Kinshasa ba pata passe bo na misala bino to futa mbongo na bino to futa ba internet to futa ba nini parce que la moisson est grande et aussi na musala évangélisation évangélisation gratuit mais évangélisation ça coûte cher donc pona ya awa na futi ticket na futi participation na futi nini internet caméra tout pour les cadeaux ce que ça été moins peu bolanda matéa au bio bolanda makamune surtout les 3 fois ça été donc ana ayaki ko senga nzambe mwana pona yete mais pona moisson ya nkolo to mema misolo na bilia na ba oyo basungaka babola
pe basungaka ba veuve ba orphelin na ba oyo bazote ya sango malamu po te mbongo wana aide bango na kosala ba campagne na kofuta ba facture ba biloko wana nyonso kofuta ba église kofuta biloko wana nyonso nzambe akoleka kopambola bino. Alors to soutenir ministère oyo ezo ba vérité. 2016 ezali année à plein succès dans le Seigneur. Plein succès dans le Seigneur na ba oyo bazo ko évangéliser na mutu oyo ba vérité. Ba oyo bazo évangéliser na ba oyo bazo ko sauver l'église de Dieu. Alors to kota na to il faut to kata ba lien ya bakila ya famille to longola lien en retard pe oyo même freinage na vie nzambe. Alors tout un enfant de Dieu doit couper ces liens là, entrer dans la connexion, suivre une vision réelle, une vision qui a le souci de sauver les âmes, une vision qui a le souci de peupler le monde de ténèbres pour peupler l'église de Dieu. Parce qu'actuellement, il y a trop de gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans la distraction. Alors nous devons dépeupler l'enfer pour peupler le paradis. Voilà ce que nous devons faire, ce que David avait, Anne avait fait. Donc, kokata ba alliance à bokoko bloko na surtout implanter quoi à Golgotha na ba vie na bino ya bana na bino pe ba famille na bino. Alors parce que le prince de ce monde, le diable est en train d'aveugler les faibles, les fanatiques. Alors donc c'est comme ça. Donc nous devons prier pour que Dieu puisse se manifester puissamment dans la vie des autres, afin que tout ce que nous sommes en train de faire puisse bénéficier aux autres aussi. Donc Dieu est en train de travailler, mais le diable est en train de freiner les fanatiques et les faibles pour les entraîner dans les mondes de ténèbres. Parce que le prince de ce monde, c'est celui qui dirige ce monde. Nzambe akende kotia esprit à division, pe confusion, ndenge atiaka na tour de Babel. Alors, Kanambe Kabila azali un Rwandais génocidaire. Alors, lokola a koti ba mercenaire pour détruire ba Nzambe, ba détruire ba Congolais ou ba chrétiens. Biso zeli lo msute lokola aza terroriste, il faut tout tinde la esprit en Nzambe ou ekutana na premier terroriste dans le monde ou to bengi na komba Paul. Paul azali premier terroriste dans le monde. Mais tant okutana esprit en Nzambe atika makamno surtout ayambaki Nzambe. Do eloko biso ko sala ngwana. Alors na Naum 1:9 balobi nanyango ako juger Nzambe. Soki makambo mabezo sala na vie na biso ba pacte ba biloko nyonso ba koko na biso ba signé tout et tout oyo ezolanda biso kaka nguya Nzambe mutu ekata yango. Donc omoni likambo tozakoloba tolobi yango wana esengeli na biso to tanga yango balobi que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Détresse ya Congo. Kobomo abomi ba Congolais. Occupation à Congo yosala deux fois. Te tozo kata balien wana nyoso tout. Soki bakundaki biloko, soki batiaki biloko, to kati yango parce que Congo ezali mboka Nzambe, Jésus allait moloto alobi ete Jésus aza roi ya Congo. Yango tozo senga na biso bana na Nzambe, to tia maboko na biso likolo po ete makambo ezosala na Congo ezala makambo suka, ezala makambo ezosala ma o to mona ngosute. Zacharie 1:18 yango balobi, Zacharie 1:18 alobi, j'ai levé les yeux et j'ai regardé et voici il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont été dispersées, qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons et j'ai dit, que viens-tu faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne peut lever la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre les pays de Juda afin de disperser les habitants. Moni Nzambe azotali sabiso ke atindi ba forgeron ba ange Nzambe bazokota siko na Congo pour na ko détruire ba corne oyo monde de ténèbres atchaki atindaki Uganda, Rwanda, Burundi, na Afrique du Sud, na ba pays na bango pour ba détruire pour na ba Congolais ba kufa parce que Congo est en mboka Nzambe. Donc tulobaki na lelo troisième dernier jour parce que matin mususu oya suka na ko salango peut-être nos assis na zone na Manchester oya suka na zana North Afton hour avant na bima avant na kinosala prière butu yango na sali yango na ino sabino ke
ana akotaki kobondela pona mwana po ezaki na intérêt nzambe ngai proverbe 30 na koti kobondela pona biloko mibale ba oyo baza ba brebis ya nzambe bazaka na Manchester tout autour de Manchester nzambe atindelanga bango pour tokota na lola. Alors deuxièmement prière en nzambe yanga prière nanga yaki pona Congo mboka nanga oyo 2016 ezali mboka oyo ba Rwandais ba Ougandais donc ba terroristes wana nyoso to fubalonga nzamba pesa na révélation ya mamuzo leka na Congo nzamba tasinga siko na zo zelani bino ba partenaire bobenga ka proverbe osalaki bo proverbe sa bo tala ba cadre tozali eza mbongo soki mbongo te na koko ya kokota ba prière na ba hôtel aboité ko futa te donc na futi na bateau là nazo sambela ba bateau ba participer ki na ko contribuer pona awa nyonso nga na kozwa to kabola na bango tala révélation na ko bimisa lelo ya makambo Congo que baloni ba corne do maseke pour des congolais mo kabimisa mutute ya mwa ba congolais tout ba collabo ba congolais nyonso to ba traître ba combattant traître o ba kitaki na o toke dialogue bango na bana na bango tina 4e génération ba la keme mabe parce que baza ba NT ennemi ya Congo. Alors to komi na tango suka nzambe na ngale ka kopambola bino prière na biso ya liete to bondela gi pona Congo nzambe apesi solution Kabila histoire nesili nzamba tini ba ange ne ba pikola biloko no histoire mabe parce que histoire nesili et Cécile lokola sa premier terroriste azamuka ba terroriste ay ko envahir mboka Congo eza mboka nzambe nzamba kotinda ba ange ne ba découdre na ye soka bimité bona na suka zo fete yango ye na groupe na batu na ye nzambe akosila na bango pona makambo ya église ya Manchester ba oyo nyuso tu ozaka na Bolton na Liverpool aux Clayton, nous avons chaque dimanche de 15h à 17h, à 14h30 à 16h30. Nous avons à Clayton, aux UBC 216, aux Ashton, à partir de Piccadilly, au Kitty, à Aldi Clayton, nous avons à World Average Centre. Donc, nous avons proverbe 30-30, na parole à l'élo, où nous avons à l'obi, où nous avons par rapport à volonté. Volonté nzamezani alingi ba ambaza sauver alingi peuple naye o bazaki bloqué bazala débloqué ndenga salaki na Jérusalem na nzela Zakari nzambe nanga pambola bino merci pour na bino surtout merci pour na soutien na bino na lingi bino mingi merci nzamba mo na bino to monani mbalasima bye bye.